Olingi ko yekola elubu s'abonner à la grâce divine TV. Yo lingyo kozala à la page, s'abonner à la grâce divine TV. Oh, la grâce divine TV. Abonnez-vous massivement, bande konangaye, à la chaîne qui est abonnez-vous massivement, bande konangaye, à la chaîne qui est recevoir l'information. La grâce divine. La grâce divine. Aïe. Kasivie na natonya wana posa bolingo bamerike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi bakete wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka te boya ebele ngaja na sila s'abonner boya ebele bobuka te to sengi bato basabone ya mingi na très cher internet, partout aussi le Hollande émission en tout cas ça m'a présenté pendant un M des serviteurs belon quoi ma B4 triple option pour bien en triple option parce que boyebi quoi je suis à la fois caméraman, je suis à la fois monteur et je suis à la fois journaliste et puis ça joue à terre parce que le temps est là pour mettre une question lelo tous en sijin to loba ah oui babito là on va zoler là tout c'est pendant on va zoler là tu as toujours bandana mbote puis ça la moi bien le père céleste ça qui ngana bientôt kutana mbote na et puis sous mbote na mona biso Sylvie Luke ba boni handicapé en tout cas senga bino s'abonner massivement à chaîne na bino Sylvie Luke ba bokoza la jamais déci vous s'abonner à chaîne na bino aimer la cadette TV bokoza jamais déci sans oublier Koba Beka TV papa na biso love Luciana motema maman so Monique ba mbote no place zali kuna et maman Noela Manzambe maman na Anne Marie Banza mbote no place zali kuna maman Lisa Adelaine na me condoléances maman place za kuna en tout cas et ça la plaisir habitolela oh bazolela tout c'est pas bazo sepela et l'équipe a mikolo mona ki papa Koba l'artiste akufela papa nae akufela pe maman nae baninga bayaki ba artiste bayaki et ça lève vraiment qui tombe makasi o azakoko azakoko nanga quoi et lelo bomito na tozap lelo to la bien intégralité ya matanga ya ndeko na biso Sila qui est Sila c'est une artiste comédien ou a joué pas papa biso Elombe donc si les amakambo to le ka internet bolande ndi ba makambo le ki na boye na ndeko na biso peshanga boye en tout cas to mona unité mo ezali pe solidarité mo ezali na matanga ndeko na biso bango so bazoya en tout cas et ça la kitoko makasi mama Sylvie Luke bolingo handicapé na ba chaque fois mama biso azali boko moko mo c'est moi ce que longité bo aider maman na Sylvie bo aider maman na Sylvie parce que az handicapé c'est une personne qui va handicapé ozo mona que ba chaîne ba émission to démarrer to démarrer émission na chaîne mais senga pe ka soutien na bino na be lubu na makambe belé et ça la ka bien mandi kola maboko bank bo soutenir maman biso Sylvie et ko ça la bien vraiment plan mais de partir États-Unis na propre on bien na my pro mambo tu na place zali kuna mon grand papi le chancelier asa déjà na kataki na osa makamuna na ebike to kuta na biso ça la bien papa love Luciana motema maman Monique ah papa na sono talema ba sala nga kitoko makasi po moko malamu donc ba mingité les beaux intégralité ya matanga ya Sila ya papa ya papa na Sila o ya père de papa na ye en tout cas matanga bo muna nyo sonengele kuna ba ndeko na so artiste mso bazaki wana ba Belvi bazalaki wana ba Karine bazalaki wana en tout cas ba artiste bazalaki belé et un grand merci na technicien nga la simbi caméra ba ke biso na street na biso Beka TV to complet et mo mona ke Beka simbi micro et mo go Beka za na caméra mo Beka na montage mais na sima caméra les deux za na Moïse de la presse ah oui ba yebi Moïse de la presse as un grand chroniqueur ça la pe musane bien parce que na street na biso Beka TV na ba lo mo
Tout ça, équipement est bien. Vous contactez biso boza des cités. Vous contactez nous tous à fait des mariages. Biso boza anniversaire na bino. Bino boza ba day. Boza ba chaîne YouTube, boza ba makambo de belé. Vous contactez biso boza jamais des signes. Mon épisode ka oza affiché na C1 à gauche. Plus 243 81 198 0914. En tout cas, si vous contactez biso boza ngamo personne B4 triple option Belon ko la mano benga ngai boza jamais des signes. To aussi ka bino ba intégralité matanga oyo comme ça to zonga na sima pour de clôturer na émission biso mokola lelo. Papa po 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 saka po 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 zaga bebo olingi ko yekola elubu s'abonner à la grâce divine TV yo olingi kozala à la page s'abonner à la grâce divine TV. La grâce divine TV. Abonnez-vous massivement bandeko na ngai la chaîne qui édifie les filles. Oh lo 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 lo. Abonnez-vous massivement bandeko na ngai la chaîne qui édifie les filles. La grâce divine. Oh soir d'information. La grâce divine. Aïe. Damaris, c'est la grâce divine. Maman la miraculina Danaël. Aïe. Damaris, la grâce divine. Chaîne Moro qui toque. Aux autres, les habits. Comme dit la Bible, comme dit la Bible, tout est là, parole est là, tout c'est là, alors, les adeuils, SB, c'est une grande sœur, c'est une maman. Donc, là, on a bien acquis, on a présenté la condoléance, et les autres, papa n'a pas assisté jusqu'à ce que tu n'as pas mon matin. Donc, déjà, nous avons besoin de nous pour faire. Donc, moi, solidarité, on est entre Bissot déjà, na Bango, tout comment déjà le moment, c'est une famille en fait. Donc, tous ensemble, tout bien à tout mettre là. On a Bissot, on a passe. Donc, en raison pour laquelle nous avons Bissot. Merci beaucoup. Merci. Onishaki. Bonsoir, mon Liloba. Non, Liloba, merci. Les athées, Félix. Hier, Félix, papa. Là, déjà, dans un monde, papa. Déjà, il y a Awa. Tout en apportant ce qu'on appelle Sila. Maintenant, il y a tout le Sila. C'est tout le temps pour Tamboulana. J'appelle Ngolo, moi, déjà, pas de salle. C'est pour cela que toujours il y a un programme Ebima, jusqu'à là, programme Ebima. Toujours il y a pour la fortifier là. D'accord. Fanny Katalea, moi Liloba, à propos de Matanga. C'est là, pardon, la chose que ça besoin. Moi Liloba, à propos de Matanga S. SB Koufeli. Maman a vu aussi la Bissalo, par exemple, vraiment touché. Il y a beaucoup de savoir, ça, cher qu'on a eu. À besoin jamais. Donc, accueilli, il faut qu'on remplace ça. Ça, qui va tout, comme on a aussi la Bissalo. Donc, il va faire tout pour passer la Bissalo. Donc, il va pas encore toujours naïe longo. Les abakou, quand on est au solo, quand on est au bango, on est là, on est ensemble avec aussi la Bissalo. Donc, nous avons dit Nasuka. On va défiler, on va défiler, on va et l'autre de tomber, c'est comme la polémique. Quand on a fille à Tchotchocho, mais quand on a Tchotchocho, on a Tchotchocho, l'autre de la polémique. Au moins, il attend ma place de bailler dans le malade. Nous attaquons aux acquis, pas de problème. Quel que soit le niveau. Mais ceux qui tiennent le problème, aussi le problème à y est, donc c'est exactement. Mais ne fût-ce que ceux qui attendent.
babengi yo kwa biso mikoto koma ba système ya koposte ya kokoma message ya kobenga et tout nyonso na toseke likolo nango biloko eza donc biloko mosusu elekaka eza nango ka juste baambiance ya youtube bamakambo ya youtube donc polémique eza polémique te donc polémique ezala nango na suka moko te olingi polémique te taka cococo nga monga yo kutafani me ngai so ezaki kamba polémique kokoma cococo eza cococo bambaka lo likolo nango mpenza cococo makasi prestel nakosi oloba polémique sur le visage sur le long terme. Saka popo popo Zaga bebo Olingi ko yekola elubu S'abonner à la grâce divine TV Yo olingo Kozala à la page S'abonner à la grâce divine TV Oh la grâce divine TV Abonnez-vous massivement bande konangaye la chaîne qui est difficile. Oh lo 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 lo. Abonnez-vous massivement bande konangaye la chaîne qui est difficile. Oh souvent d'information. Oh lo 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 lo. La grâce divine. Aïe. C'est la grâce divine. Maman la miraculée Danaël. La Maris, la grâce divine. Chaîne Moro qui toque. Aux autres, les abisos m'ont appelé. Au niveau de la bolam, par recette. S'abonner à la Maris, la grâce divine. Au monde, par recette, il y a Malunga et à solo. Aïe, 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 la grâce divine, la grâce divine, la Maris, aïe. Saka popo popo Zaga bebo Olingi ko yekola elubu S'abonner à la grâce divine TV Yo olingo Kozala à la page S'abonner à la grâce divine TV Oh la grâce divine TV Abonnez-vous massivement bande konangaye la chaîne qui est difficile. Oh lo 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 lo. Abonnez-vous massivement bande konangaye la chaîne qui est difficile. Oh souvent d'information. La grâce divine. Oh lo 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 lo. La grâce divine. Aïe.
Oui, bandeko nanga wana butu olanda intégralité ya matanga ya ndeko na biso sila wa kufeli papa en tout cas bino bomundi ezalaki bolandi tobeto loba mingi te tongai totikela bino matan bo consommer yango vraiment bo bandion ebandeli ndenge ezokeni tobi totiki pe wana te tozala te jouer kobima parce que ya biso tango konanga kufaki papa maman na papa koba tango kufaki tomonaki artiste bayaki ya président Masomo balava basudiata bapomba bazalaki tembe belé ayo photo landa ba obazo ba kufeli fo landa bango lele na obazo lela sepela obazo sepela bolandi intégralité matanga en tout cas boza de cité bino bomoni ba image en tout cas merci na ndeko na Moïse de la presse watiki ngata comprendre nga de partout tozalaki babi ma Florence qui ça là moi si ya éloge lamboka mais moi ça la biso bien donc mère nanga na tout na bingo nani na to mona photo boté na profil na papa na biso éloge en tout cas le sako wana ba américaine wana ba américaine en tout cas complètement kitoko inspire biso belé biso toza to ngapito sama kambango to landaka par exemple la bino et au ça la bien faut débika mité Moïse abali donc depuis que marana biso za kaka papa maman na biso Florence qui ça là be kama kamlinga comme après maman la biso comme to soutenir biso en tout retour dans événement na biso événement na bino to présenter bino intégralité ya matanga na chaîne na bino bolinga mingi bo s'abonner na chaîne na bino hein bo soutenir maman nanga Sylvie Luke ba bolinga bandicapé bo soutenir maman nanga aimer la cadette bo soutenir bango maman Sylvie Luke baza musafi moko aza une personne vivant handicap bo bandicapé ba difficulté tellement ebelé mais so aza initiative oyo yo ça la bino chaîne oyo le mingi bandicapé a beaucoup monter parce que ils ont multi service multi tâche ça la émission nyonso mais mingi kezarande émission bandicapé oyo ça la souvent présenter na ngamoko pe na ndeko na Rodrigue Buzito ambo tu na place za kuna ndeko na Rodrigue azama bien chargé pour nous présenter l'émission ya bandicapé bolandi événement na biso ne bandeti na suka en tout cas bozaki décider to bito continuer nango to compter jubi matanga ko bima to ça les fort to kozalana pour na ko servir bino to lela obazo lela pe to sepela obazo sepela to ba miso to ba nini et ilo moto nga bobina suka muto osa bolamo olanda e muto pa osa mabe olanda e kanga munoko na parce que nyos to ça le futa makana se bo contacter beka image bo contacter street na biso ba chroniqueur de taille bazana tout ça ba Rodrigue Buzito tout ça Moïse de la presse tout ça Martin Kenda tout ça Malou ba cameraman de taille tout ça ba Verlin tout ça ba confort tout ça ba ndeko belé et ngamo pe triple option ngamo na za tant que cameraman tant que coordinateur tant que monteur tant que chroniqueur tant que réalisateur et puis ça joue à terre parce que le temps est long mbote ba obalandi biso to kutani mbalasima bye bye Kasivie na natonya wana posa bolingo Bamelike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bandeko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Kasivie na natonya wana posa bolingo Bamelike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bandeko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi